Je suis tombée enceinte, c'était merveilleux. Mais dans un excès de colère, il n'a pas pu se retenir. Il s'est lancé dans une violence, des coups et des choses que je ne saurais pas décrire. Je me suis retrouvée à l'hôpital et j'avais perdu mon bébé. Bible zoloba que la femme, c'est une partie de l'homme. La femme, c'est un produit dérivé de l'homme. Tout homme qui frappe sa femme, cet homme n'a pas le Saint-Esprit. Pour Bible zoloba clair, Marie, aimez vos femmes. Bolinga basi na bino, bino ba mibali, bolinga basi na bino. Et puis Bible zoloba que la femme, c'est une côte de l'homme. Azali moko ya mupanzi ya mobali. Parce que tango moni mwasi, yo mobali, obeti mwasi na yo, ti e comme na point que zemi azalaki nango elongwe. Ça veut dire que cet homme n'a pas le Saint-Esprit. Donc le prophète, s'il va suivre cette émission, il n'a pas le Saint-Esprit. Une deuxième grossesse est arrivée. Et je me suis dit, merci Seigneur, ça va être... Il n'y a qu'un bon souvenir qui peut vous aider à effacer un mauvais souvenir. Justement. Mais malheureusement, la violence ne s'est pas arrêtée. Les crises de nerfs ne se sont pas arrêtés. Moi, je ne sortais plus. Moi, je ne côtoyais plus les autres. Mais lui sortait. Mais lui pouvait rentrer quand il voulait. Et je n'avais pas le droit de poser des questions. Je n'avais pas le droit de savoir. Sinon, c'est la foudre qui me tombait dessus. Et cette violence a repris de plus belle. Je me suis battue pour prendre sur moi, éviter le plus possible de me faire crier dessus ou de me faire battre pour arriver jusqu'à la fin de ma grossesse. Malheureusement, les coups reçus, la violence subie pendant cette deuxième grossesse ont fait que, certes, ce bébé est venu au monde, madame, mais il n'a pas survécu. Ève, betaka biloko pas serpent. Serpent azalaki un reptile te. Serpent azalaki mutu. Eva mama koma na da yiwa sazo ida bilona. O nyoka liaka eti. Nyoka azalaki mutu. Azalaki lokola mobali, azalaki na nzota ki mobali. Tango une femme alobi ke ce serpent m'a séduit tango zamba tunaki. Oh, le mot séduit vient du mot suyer. Oh, séduire une femme, c'est quoi? Kodameye. Le fruit qui est au milieu du jardin, c'est quoi? Bango balobi, ba témoin de Jéhovah balobi, ba pomme. Je vous maudis. Combien de pommes ngana liaka awa? D'ailleurs, qu'on a tout lié na tongo, na tigali mutakalate. Est-ce qu'un fruit peut séparer l'homme avec Dieu? Est-ce qu'un fruit peut séparer, peut bouleverser les plans de Dieu? Raison pour laquelle Caïn n'avait pas la révélation. À quelque soit, à quel soit le sacrifice, il y a un fruit. Mais Abel a dit non, ce n'était pas le péché que nos pères avaient commis. C'était l'acte sexuel. Et Seigneur l'a pardonné par le sang. C'est pour cela Abel a gagné Kobomaniama, a sopi Makila, qui typifiait la mort de Jésus-Christ, a versé le sang à cause de ses péchés. Pour vous dire que le péché qui sépare l'homme avec Dieu, c'est les rapports sexuels, l'impudicité. Si nous avons bien, pendant Fika et Kindumbanzama Inayo. Bozali ebele ebokota l'émission de partout na pesi bino mbote. Mbote balamio c'est à Chebiso TV. Oui malamu na émission na bino réponse à nos questions. Yande ko na bino. Na pesi moyini nanga mbote, moyini mbote, moyini bonjour, moyini nanga bonsoir. Chez Bissou Télévision,
chaîne oyo ekokani na yo. Bozali belé bokota l'émission de partout na pesi binombo te belé. Merci beaucoup na ba sponsor na biso, merci na maman Siara Mboyo, merci na prophète Ezekiel, merci mingi na prophète Tia, merci encore na maman Daniela Ikombolo depuis Londres. Maman na pesi binombo te belé esko zwami. Merci beaucoup na papa Ikombolo esko zwami. Merci na banguna na biso, merci na batu balingaka chez biso télévision. Balobi chez biso télévision frappe na frappe. Balobi kalamingi te toko ça 200 000 abonnés pour tozwa médaille en or comme ça totaliser mbala moko 1 million d'abonnés pour tozwa mbala moko coupe en or. Merci na confiance mosala biso, merci na fidélité, merci na ba oyo ba ko contribuer pour na ba orphelin ba na bitike. Ba ma veuve, merci mingi na nyoso boko sala. Ba orphelinat nyoso to travaillaka en collaboration, merci mingi. Orphelinat ya prophète Ezekiel, o ezali na Goma, o ezali pe na Kinshasa. Merci na ba orphelinat nyoso o to likaka. Donc Nzambe apambola bino, ba ye nyoso pe ba contribuer ka pona ba orphelin wana Nzambe apambola bino. Bande ko balandi. Boko tuna lelo to lobela nini? Lelo yo to ye na masolo etali divorce. To moni mwa nungu mingi, to moni divorce salami. Mais lelo elo ememeli biso awa ezali maye. Prophète Joël Tatou Asali. Donc comme dans les réseaux sociaux, il tamboli été abeti moi sinaye. Asali bongo trop brutal et pas à moi sinaye. Tout le mélange à travers cette émission. Tout le monde qui bongo ba prophète moi mingi ba divorcé, même ba pasteur. Tout le monde ba qu'est-ce qui fait que prophète topé pasteur a divorcé? Est-ce que un pasteur Azali na autorisateur azala ndingisa ya ko divorcer et le banalingala? Est-ce que Moussa Nzamba a divorcé? Topétan a divorcé. Exemple, ni européen ça va ndimiнаи. Est-ce que c'est un gars qui divorcé? C'est une solution, monsieur, c'est réalité à part divorce. Nayango tolka koyeba. Qu'est-ce qui provoque le divorce entre homme de Dieu na basina bago? Nayango, nazali bongo na prophète Ezekiel, on a bien que savant parce que a la connaissance spirituelle. Donc c'est lui qu'on respecte parce que moi je le respecte. Na kati émission lelo bande ko la nina lobaka soma nguba soma mai parce que émission zelengi moto na nzambe na pesi mbote papa chic nzamba pambola bino et puis mbote na balandi nyonso ya Shebiso TV kolo Yesu Masia pambola bino nyonso. Merci pour na invitation, merci vraiment. Moto na nzambe na bengi mo lo mbangu mingi poto sula makambo Italie prophète Joël Tatou o lelo sango pendant internet. Mais avant aussi, maintenant, nos dossiers, tout le divorce, maintenant, il y a prophète Joël Tatou. Est-ce que le pasteur, le prophète, il sala? Ils allaient madame. Bon, Zamba Pambola Bino, na osepelato sambela, parce que bande ko baïb, ça nga mettre papa, vous banda to sambe, to sambela papa. Zambe to za pamba, naza mutu pamba liboso na yo, osalinga grâce, na ye bayo, et puis na koma mosali na yo. Mokili banzube leki ebele bitumbeleki makasi pona vérité oto leka tozoloba Nzambe bundela ngai pambola musala oyo pambola chaîne oyo pambola papa chic na musala monene malama zo sala kosunga ba ofele pe kosunga biso to leka na chaîne afin que to pesa message pambola mwasi na ye protection dans likolo ya chaîne oyo pambola cameraman mutu nyonso azolanda biso apambwama na komba Jésus-Christ obondeli amen. Amen. Je pense que cette émission a été imprégnée par le Saint-Esprit que Nzamba kwa assisté biso et baneliti suka. Donc moli mabeto sito benganio. Moto na nzambe na banei ko baboye. Nenge prophète Joël Tatou parce que le Seigneur ko ba été asa trop brutal envers moi si ne mo muta témoigner mutu musute moi sinaye. Lecture ni ko sala pona ba comportement lo lenge wana. D'abord kota la réaction naïe par rapport à ko beta mwasi. C'est d'abord c'est un homme que j'aime beaucoup. Na lingakaye na sens ya kibo moto tant que mutu, tant que ndenge asala ka makambo naye misala naye avec beaucoup de propriétés, makambo naye presque belé, mais j'avais un peu de remords par rapport ya vie na bango o eza na kati vie batama pena na kati parce que mutu soko mona yebe ya musakola prophète. Mais na kati na ye, il a des choses qu'il a cachées. Donc, le frère, pour na landi moi sinaye a témoigné. Ba vidéo ezali ba image zo circuler. Moi sinaye a témoigné à lobby Zemi ya liboso. Tango azwa ki Zemi ya liboso,
abandaki kobeta ye. Abeta ye. Na zema liboso. Donc kobeta wa beta ye nde zeme salaki nini elongwaki. Wana eloka liboso. Aye koloba zemi ya mibale abetaka ye lisusu. Kobeto abeti ye zemi ya mibale elongwaki. Nde mwasi a témoigné alobi que trop de brutalité na kata bolingo, surtout so na mobali wa betaka mwasi nde eyaki kosala ke asenga divorce. Nde ba divorce na prophète wana. D'abord papa ezosala pasi mingi komona bato oyo bakoki kozala ba exemplaire. Bato bakoki ko teya na ba couple. D'ailleurs, Bible zoloba que la femme c'est une partie de l'homme. La femme c'est un produit dérivé de l'homme. Tout homme qui frappe sa femme, cet homme n'a pas le Saint-Esprit. Pour la Bible, c'est clair. Marie, aimez vos femmes. Bolinga basi na bino, bino ba mibali, bolinga basi na bino. Et puis Bible zoloba que la femme c'est une côte de l'homme. Azali moko ya mupanzi ya mobali. Parce que tango moni mwasi yo mobali obeti mwasi na yo ti e comme na point que zemi azalaki nango elongwe. Ça veut dire que cet homme n'a pas le Saint-Esprit. Donc le prophète, s'il va suivre cette émission, il n'a pas le Saint-Esprit. Entre être jaloux et très possessif, il y a aussi une marge. Que j'ai eu avoir juste eu un mari jaloux, je crois que ça arrange plusieurs femmes, toute proportion gardée dans certaines limites. Mais quand très vite, parce qu'on n'a pas compris quelque chose ou on a un malentendu à propos du travail, on se fait battre. À propos des amis, on se fait battre. À propos des questions que l'on pose, parce que dans un couple, nous sommes censés partager. Très vite, ça tourne à la violence, ça devient un problème. Ça devient un problème. La jalousie, mal exprimée, mal gérée, mal contrôlée, peut emmener à plusieurs dérapages. De ce dérapage, il est arrivé des événements très fâcheux et très tristes, je devrais dire même. Enceinte, pour la première fois, ce que je pensais être cette chose qui aurait permis que ce couple se retrouve. Je suis tombée enceinte, c'était merveilleux, mais dans un excès de colère, il n'a pas pu se retenir. Il s'est lancé dans une violence, des coups et des choses que je ne saurais pas décrire. Je me suis retrouvée à l'hôpital et j'avais perdu mon bébé. Pour une femme, c'est une douleur indescriptible. On rêve toutes du prince charmant, mais on rêve aussi d'être maman. On est petite fille, on rêve de serrer son enfant dans les bras. Et quand on a déjà senti cet enfant en soi, quand on l'a déjà imaginé, qu'on a même déjà commencé à lui donner un nom, de le perdre pas parce qu'il a été malade, pas parce qu'il vous a été volé, mais parce que celui qui est censé protéger cet enfant est le même qui le détruit avant même qu'il n'ait vu le jour. Ça vous brise de l'intérieur. Et nous sommes dans une communauté où, quand quelque chose se passe, c'est la femme qui est condamnée. La première question qui est posée à la femme, c'est « Qu'as-tu fait pour le mettre en cet état ?» Mais personne ne se demande comment tu te sens après cela. Comment fais-tu pour revivre après cela? Comment fais-tu pour te redonner au même homme qui t'a arraché cette joie, cette maternité? Celui qui t'a donné cette féminité qui te l'arrache, comment tu fais pour le regarder dans les yeux? Recommencer à l'aimer, lui resservir un plat sur la table, préparer ses vêtements et lui être soumise. Seule une femme peut supporter cela. Seule une femme africaine peut
le vivre en se taisant. Cependant, ce silence extérieur est un grand cri à l'intérieur. Il vous déchire de l'intérieur. Il vous tue à l'intérieur. Ça a continué. J'ai fait l'effort de pardonner, de me dire que c'était un accident. Nous avons évolué. Une deuxième grossesse est arrivée. Et je me suis dit, merci Seigneur, ça va être... Il n'y a qu'un bon souvenir qui peut vous aider à effacer un mauvais souvenir. Justement. Mais malheureusement, la violence ne s'est pas arrêtée. Les crises de nerfs ne se sont pas arrêtées. Moi, je ne sortais plus. Moi, je ne côtoyais plus les autres. Mais lui sortait. Mais lui pouvait rentrer quand il voulait. Et je n'avais pas le droit de poser des questions. Je n'avais pas le droit de savoir. Sinon, c'est la foudre qui me tombait dessus. Et cette violence a repris de plus belle. Je me suis battue pour prendre sur moi, éviter le plus possible de me faire crier dessus ou de me faire battre pour arriver jusqu'à la fin de ma grossesse. Malheureusement, les coups reçus, la violence subie pendant cette deuxième grossesse ont fait que, certes, ce bébé est venu au monde, madame, mais il n'a pas survécu. Les coups étaient trop durs. Certes, ce bébé est venu au monde, madame, mais il n'a pas survécu. Il est parti. Des choses qu'on a du mal à accepter, à supporter, bien qu'on a le cœur d'une mère, bien qu'on a le cœur d'une femme, n'est-ce pas, madame? Il y a des choses qu'on ne sait pas expliquer, vous savez. Yango tozo luba, yango na luba ki na divola ki bango, baza bato basela ka kabal, baza na kata kabal juif. Donc, il est dans les kabal parce que moutoua na Saint-Esprit. Nayebi ke mwasi na ngai azali na zemi. Papa na ngai. Na joye na banda ko beta ye ba ku genou na libumu ko beta non. Même ceux qui azo se comporter mal. La femme, elle a été créée pour qu'un homme puisse la diriger. Moi, si éduquer une femme, c'est éduquer une nation. Quel que soit le comportement, moi, si l'homme ne peut jamais taper sa femme. Papa, tout le temps, dans la Bible, dans la Genèse, tout le monde a Adam, tout le monde a Ève. Tout le monde a nulle part, Oyo, Adam, Beta, Ève. Tant que la Bible, moi, si Adam, mon corps, mon pandi, en zoto na yo. Est-ce que yo lelo okozwa mbeli omikata na loboko? C'est pratiquement impossible. Est-ce que lelo okozwa libende obeta na genou? C'est pratiquement impossible. Donc ce que moni mobali abeti mwasi na ye, cela veut dire que mobali wana za na Saint-Esprit et puis homme de Dieu soi-disant. Ce que moni mutami benga homme de Dieu, il frappe sa femme, cela veut dire que il n'a pas le Saint-Esprit. Même ceux qui mwasi aso matandenge nini. On doit maîtriser une femme. Ce qui est mon bali au commun niveau à perdre autorité. Ça veut dire qu'au commun niveau que moi si à comme matela yo. Moi si à comme le colon yo, ozo kokalisu souté. Ça veut dire que tu n'as pas le Saint-Esprit parce que Dieu a dit ceci que l'homme dominera sur la femme. Donc biso tozo dominer le colon ya moi si. Toza obligé ya ko dominer le colon. Tant que ko dominer le colon si eza ko brutaliser yete. Eza ko beta yete, eza ko sala ye trouble te. La femme c'est une personne, c'est un être à protéger. Moi si azomema zemi pendant 9 mois papa. Talaka ba fatigue. Au moins mutu so azobela, même so mutu na estomac, même so na gastrite, au moins ndé mutu il est toujours ballotté, a toujours na ba problème. Mais moi si amemi zemi pendant 9 mois. Alia manga mabe, alia safu mabe, bamsu balia même ma papa. Bamsu balia soni amemi penza zemi wana et puis a commis na terme. Bomo na moi sa nyoka makazole la zobota makile sopani. Bazo koche li ndok maboko na kata libumba zo bimisa basalite wana. Moi ça risque azo risquer vie na yé na couchement. Et puis moi si wana voulait tabasser
comme une chaîne, je peux dire. Moi, si. Vous le tabassez, vous bêtez. Non, papa. Moto na Nzambe, prophète Ezekiel, tout le monde qui prophète tato, ko saba miracle. Yo ko ba ke Saint-Esprit za kati na yete. Tout le monde ba vidéo mususu suki mutabengi. Allo prophète na la mpiaka assemblier mbongo bimi na mesa. On appelle ça Saint-Esprit te. Non, le diable agit. Ba prophète wana papa baza na magie, bazo zwa magie, ba somba rango na Nigeria. Ba maître spirituel ba ebele. Na ba internet so beti ba ebele. Le diable a sala ka miracle. Mutozo mona ke aza musali ya Nzambe ako azomela masanga, azosala nyoso ko sala. Et puis il se tient derrière la chair, il prêche les gens, il fait aussi les miracles. Qui vous a dit que ces miracles-là viennent de Dieu? Non. Miracle wane outé pa Nzambe te. Ezali otobengaka la puissance satanique. Parce que la Bible dit chaque semence produit selon son espèce. Ça veut dire que ceux qui moni mutu amibeng musala Nzambe. Mais azo se comporter ma bé. Ça veut dire que semence ya na katine za Nzambe te. Il faut yebelo comment papa na maîtrise sur le monde des anges. Il y a des anges de Dieu, il y a des anges du diable. Ba Gabriel ya Nzambe bazali, ba Michael ya Nzambe bazali. Ba Gabriel ya diabulu bazali, ba Michael ya diabulu bazali. Imaginez-vous. Tant Nzamba memanga na deuxième monde, na mona même Jésus, mais Jésus est originalité. Faux Jésus na kati ya deuxième monde. Et diable a lobby ke na lataka kombo oyo peta una yaka na muki. Et na ba pasteur belé, bazo utiliser puissance à diabulu ba kata keza Nzambe. Et Bible solo ba boko yeba ba ona bambuma, mbumeza ni caractère. Yo za na Saint-Esprit, est-ce que Saint-Esprit ekotinda yo okende ko beta mwasi na yo? Est-ce que Saint-Esprit ekotinda yo okende ko violer sœur église? Est-ce que Saint-Esprit ekotinda yo okota boîte de nuit? Si réellement tu es un homme de Dieu, si réellement tu es prophète ou bien apôtre, est-ce que le Saint-Esprit a quoi biso lelo kene ota la film pornographie? C'est pratiquement impossible. Donc tant que zomona bazomi benga basakoli ba sala ba miracle. Papa, le diable fait les miracles. Le diable, au moins Satan, tant que le jeune du diable to le bilango. Le diable azalaka nani? Je pense que dans le l'enseignement et pas maman Lydie, maman Chik Moukadi, votre épouse, nde to le belasi en géologie wana, ba tu ba koyeba que Satan est chérubin. Chérubin bazaka na domaine ya miracle extraordinaire, ba chérubin. Et puis diable azalaki chérubin et il était l'ancien de tous les anges Onzamba Sala. Bible Zoloba, il scellait le saut dans la perfection. Ça veut dire que ce qui moutou azu l'isikolami a comme na niveau de statut parfait de l'homme. Le diable a scellé, pas à Betindanga. C'est comme le Saint-Esprit. Il donnait le Saint-Esprit quand il était d'abord l'ange, il y a un côté en Zambé. Donc il donnait le Saint-Esprit. Bible Zoloba avant que scellé soit à la perfection. Parce que nous avons dans Ézéchiel 28. Bible zoba abandon ko gouverner adoration nyonso avec na trône ya Nzambe. Adoration nyonso bando yepa na ye ya réceptionner yango. A orienter yango vers trône ya Nzambe. Il avait toutes les capacités possibles. Il pouvait faire le miracle, n'importe quel miracle. Mais tant où il a s'est révolté, Nzamba boit qui est. Oh, Nzambe c'est le principe lorsqu'il lui donne, il ne reprend pas. Si Dieu te donne une grâce ou bien un don, il ne peut pas les récupérer. Néanmoins que les dons là, et comme un don moko maléfique, diable gouya kita nango ezaka gouya Nzambe. Tango kiti na c'est comme une malédiction et comme une gouya négatif. Et à partir de ces gouya là, yango moni satana lelo azoko sala ba miracle. Donc ba pasteur siko lelo, ba porte, ba pasteur, ba apôtre, ba évangéliste nyonso. Mokili omona o musala Nzambe o chrétien tout. Ce qui n'a qu'à refléter vie ya mon Christ, le fruit du Saint-Esprit. Dans les fruits du Saint-Esprit, il y a la patience, il y a l'amour. Pourquoi ne pas avoir la patience? Tu tapes ta femme jusqu'au point, moi c'est ça l'avortement. Ça veut dire que tu n'as pas le Saint-Esprit. Papa, sorozu muto amilaka masanga, ozuna bango ba prophète ba ndenge moko. Pour muto amilaka masanga, abeta moi si na au point même ils milongwe. Donc ça veut dire que ba ndenge moko, ils n'ont pas le Saint-Esprit. Papa, ngana belé à Saint-Esprit. Bato wala na ba miracle ne Nzamba oselanga ne beli ya Nzambe kati nanga na zupe na mwasi nanga na simbi ebi na suki yo kaka te o mwasi yo na bete hypertique na kangi genou tobo ite ko beta ya na problème ite ko beta eza na problème ite
kobeta bolingo ezalaka, kobeta mwa esengo ezalaka, kobeta mwa discipline muke ezalaka. Po Bible ezolo ba beta mwana na yo, mais ko boma ye te bete po o redresser ye. Oui, wana eza biblique. Mais ko beta au point que on y atie ba genou et bi kana zemi. Non, papa. On y atie ba genou, zemi longwe. Ce n'est pas aussi la première fois, mais tu l'as fait. Donc tu le répètes. Au point même moi c'est Akimi Akboyi Libala. Ça veut dire que tu n'as pas le Saint-Esprit. Mais apparemment, c'est même histoire Namaï Kalambaï, na prophète Joël, c'est de même histoire. Ils ont qu'un après-près. Mais non, ezali comportement, topé na si maya divorce, ou l'homme monsieur Batama. Papa, problème est nini. Bango baza na Saint-Esprit. Soki mobali a na Saint-Esprit, a ko maîtriser moi si na ye quel que soit entité c'est moi si. Moi si ba idikaka ye. Moi si aza lokola élève, mais élève ya mutu te type bazalaka. Il faut ko éduquer moi si. Moi si ba idikaka ye. Est-ce que bazaka na temps d'abord il y a dialogue? Parce que selon logique, selon le code de la famille, dans la journée, bolamu ki na tongo. Bokei bosali biyenga na pokwa normalement il faut bosala bilan de la journée. Ovani si moi si na yo chéri, journée le kaki ndenge nini yo kutana kina bana tu ah papa journée le kaki mabe tala kutu makambo sala kinga boy ava bolala po Bible bi boko lala na kanda te bosali ah te chéri limbi sanga iso na sala ki mabe c'est tout vous arrangez vous priez vous dormez ça veut dire dans leur foyer bayebi ko instaurer dialogue de famille te bayebi ko bâti hôtel te Bible solo ba avant même ko conduire ba pate ya Nzambe. Et c'est d'abord ocha ordre na kati yanda kunayo. Donc genre ya bateau nyo soto tanga wana bazana Saint-Esprit te. Papa, Saint-Esprit, les gens pensent que Saint-Esprit c'est raba shinda baba non, ça c'est pas le Saint-Esprit. Ce sont le fruit du Saint-Esprit. Mais ce n'est pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit c'est la personne de Dieu, c'est la divinité de Dieu. Le Saint-Esprit c'est l'amour, la patience, la beauté, la joie, la compassion. C'est ça. Oh, comme moi, ça coûte ça la paix jouer. Ah, ça le peut jouer, oui, c'est normal. Zoua et Zali, normal. Moi, soit l'ingé, faut que le Zoua. Ce qui joue comme il faut exagérer, yo mobali maîtriser, yetali ça y a comprendre c'est ta femme. Bon, au matakali koloni pour l'année. Comme matakali koloni, moi, c'est ngobani. Tu es supérieur qu'elle. Donc, à koyo kayo. Mais ce que comme il a niveau que, t'es moi, si on va dire qu'on constate que Zoua na ye, tu vas dire au bête qu'on ridiculiser, non. Papa, si tu veux connaître un homme, l'infidélité d'un homme, regarde la femme. Ce que moi si adapte trop brutal envers mobile naïe, 3 jours avec mobile naïe, c'est que mobile naïe a ndumbiste. Donc à l'embi qui nous mobile, moi ça autrement exacté. Parce que moi si peut à comment trop brutal 3 jours. Donc à quoi bête même nièce naïo. On a yebagi te zaki nièce naïo. Ah te azan nièce naïo yebagate na laksaka azan nièce naïo. Pourquoi parce que ayebi que mobali aza moto ba chéri donc aza la confiance mobali wana te mais ce qu'il faut la maîtriser donc il y a on a solo baké et des prophètes là et des musiciens nde utokutanga ce sont des gens qui n'ont pas le Saint-Esprit mais tout le monde parce que ming to la prophète Tato Joël hein prophète Joël voulais dire tout le monde a relation na fali poupa dernièrement ba photo tout le monde a ba relation na ba pasteur mususu to yebi na mboka na biso mais en fait divorce yango est-ce que na ningo ba ki na mode kabbalistique wana esenga bango ba divorcer pour ba vivre bango moko to pe ezala coïncidence na monde kabbalistique d'abord ceux qui mutakota na monde kabbalistique ezala ba esprit o ba sala alliance na bango so mutakota na monde kabbalistique ba ko pese génie moko boui ba pese génie wana musala ne zanini ba oyebisa ye par jour yo sengeli o ba kolala na basi okobi ma peut-être na 4 femmes. Au cours peut-être qu'il y a 3 femmes, au cours peut-être qu'il y a 2 femmes. Donc, bah, pesio o ba benga ka condition. Bimaka na basi boy, bimaka na mibali boy. Et ça ba condition ba pesa bango par rapport à ba esprit parce que esprit aza mututé. Esprit ana ba caprice na ye. Ce qui mutu asali relation na esprit o origine ngo eza mabe. Ba musu ba ko ke ba pesa poudre magique. Ba pese chaînette magique, ba pese bague magique. Ba ese na kata bague on a ba che un esprit na yene mtando memelo ba miracle. Yene mtando memelo batu. Mais le quand la sko ba pese un esprit là automatiquement il faut asala nini à contrôler vie na yo.
akomema na babiloko oyo yo mo Christ ko salate parce que il est un esprit, sa provenance n'est pas de Jésus. Pour Jésus-Christ c'est ce qui appelle un ange de Dieu à protéger you. Ange wana komema na kata sanctification. Parce que bango lokwa basala ka alliance na ba déesse, na ba génie. Tant ba quotidien na kata eloko wana automatiquement esengeli ba mimaba na kata prostitution, na kata impudicité, na kata makambo ozomona songolo pakala. Yango monaka mutu so akoti na kata kabali juif asala alliance na génie moko bapesi ye esprit moko boye atambolaka na ye. Esprit wana ndaba na ko commander ye. Miloko mission esala keno afa bimana basi par jour ako bimana 10 femmes. Na délivrance de komoko akota na kabali juif bapesi condition par jour fa bimana 5 femmes. Par jour fa bimana 5 femmes. Pe abano linga bango mystérieusement. Akota la ka mwasi be mwasa craquer abimi na ye. Akota la mwasa donc akota bango tous les 5 abimi na bango. Donc eza esprit eza ki na kati na ye, mais il est chantre. Ayembela kanzambe. Mais ba pesi ba condition wana abima na basi donc c'est un esprit. Yango moni so zo mona bango bazo koma ba divorcer boy. Eza ba part ba sala na kata monde dans monde des ténèbres. Ba part wana ndezo sala ke ba banda ko sala ka babuzo ba o sala. Donc au moni prophète a commis ici église bilanga na ye. Donc bandimi ba koma bilanga na ye. Donc, so tali surtout garnison ba protocole. Au moins, le prophète a yeba ba protocole nyonso. Et la protocole morote o pasteur bi apôtre tika ko yeba ti bango nyonso ba likana itumbelo. Et puis, ezana ba pasteur msusu ana kabal juif ba yebi ces conditions bimaka na ba femme mariée. Au fil à mesure na ba femme mariée, succès au mata et puis ba besoin en église. Donc ba pesier conditions, papa. Tout ça est la Jésus, Jésus a bon. La Bible dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Jésus a bon. Ozana kata Yesu yo mo azotindelo bati yo mo azopeso succès yo mo azotombola yo sans pourtant ça lelo mo songolo pakala donc ba mère nyonso ba marié prophète ole kabango au moins le prophète donc o ayambaka batu mukolo ya yambaka au moins mukolo ana o ya yambaka to église za la kino prière ezate azali asola na mwa batu moko boyi abenga mwa ba sœur mo ba yaka wana akata rideau kabolango de pardon cher bisika te ya koma chambre d'hôtel. Préservatif n'est préservatif. Donc l'église est comme le hôtel azanga préservatif té. Ce qui sert à côté à l'équipe est tumbelo. Bamsou bazoroma na louer mo bureau na ba benga privé. Bureau na mutaye bien donc so da apostle que tumbelo ndo ebi bureau wana. Kota ke na ba olexa ba mère ne tumbelo ba na zo ebiso que ce sont des alliances. Toto la na musu soir. Ba vidéo ebima voice ebima. Donc a commis ça ba mère nyonso ba lekana ne tumbelo ba sœur ne tumbelo. Ba journaliste et chaîne ne tumbelo ba protocole ne tumbelo. Je vous dis que c'est un esprit. Yebsanga sko moi si tanga moni ba biloko bon papa na ngai ayoka zuate. So ayoki su eza mabe ko beta moi si au divorce bamso ko moi so azando ki azaboy papa to ko lobela divorce to kende. Na iso ke bato wana bana place na mboka nzambe. Bible ezobenga ba Matthieu chapitre 24 ba koyebele ba ko sala ba miracle mais nzambe obwaka ba on Matthieu chapitre 7 verset 21. Moto na Nzambe to moni mingi ba prophète mingi ba côté na monde ya show business. Oyo zali ko pesa sima. Oyo lelo yo ba jeune belé pe ezala ba na monde média ba on pesa sima. Ba pasteur wana oyo to ko loba ba divorcer wana. Ceux qui baza 6 4 baza ba homosexuel. Ceux qui baza 4 mi balé ba na monde wana. Mais qu'est-ce qui fait que pasteur to prophète azo elengi ya kopesa sima en échange to yi azo zwara bato on sait comme musu ba misusu pe ba ko mobeta ba musicien ya mukili ba ko 550 nzoto en tant que prophète conseil ne kopesa bango poto le katiko yo to kota la mozindo divorce. Donc et loko na ezali papa fo boye baké c'est un esprit. Bible zoloba ils ont changé l'usage naturel à l'usage contre la nature. La Bible parle ici les rapports sexuels. Ba bongoli yango. Tangu baso pesa simawana. Na lobaki boye mutu ana 7 portes na lobela kyango. Porte na yote ko tanga avant to comme na dernière porte à loboko ezali Nice. Pourquoi bazo kendaka côté kasima obe batwana o bazo senga ba pesa kasima ba pesa bombe eza moyen facile ya ko contrôler ba étoile na bango. Ezali esprit otobengaka esprit ya homosexualité et banda depuis nata ya Abraham Lot na bana ne abasi ba vierge mais mibali wana ba boy babite to na posa to bimana ba ange
to sala na bango rapport, to lala ba ange. Donc, tant ozomona mobali alinga lala moninga ne mobali, c'est un esprit sodomie. Tala, yango nazo loba, Nzambe na ngai ako frappe bino na niveau moko. Nde na yebisa bino Nzambe ako beta bino, bino ba faux pasteur, ba faux prophète, bozoke na ko teka sima comme si bo teka ba dendo. Nzambe ako beta bino, c'est un esprit, et un monde kabbalistique au bokoti. Yango moni ba kenda ko teka sima pona mbongo. E na bi Nzamba ko beta bino, Nzamba yebisinga ko beta bino. Boko mona. Tozalia papa, nazo yebiso simba ka data lelo Nzamba ko wana ko beta ba faux prophète nyonso bazo teka sima. O bazo pesa sima. Nzamba ko wana ko beta bango. Omoni pena mobali penda yeboye azui sima atandi bazo pesa yango donc ah Nzambe, c'est triste. Vraiment. Bandeko balandi posa ko seka mais na oseka boy na oseka na suka émission. Goût émission pardon. Yango na tuna ka papa. Et ça la bango pilipili te. Yango de likambu. Mutu na so azo sala kaka ya gaya wana. Nene wana. Ozoka ndenge ozo bimisa poso kufa. Sko polokondo ya munene ya awe so koto na nzoto. Wana kindoki te. Mulimu mabe. Wana ma mulimu mabe. Tala boko kabiso te. Bandeko balandi toko koba na émission na biso kasi tokomi siko na niveau oyo toko définir divorce. Toko koyeba divorce e uta wapi. Pepo wani bat baroma divorce lengi nango za nini. Prophète ako fungwela biso na muzindo, bu fungu na matoya, bino bayina bo divorcer te, mais na ko souhaiter te bo divorcer. Mutu nzambe olobini. Voilà, tozo tanga Bible. Bandeko bazwa mukanda na zolobela sens biblique et puis na côté na sens spirituel. Bible zolo banine na mukanda na Matthieu chapitre 19 verset 28. Batu baye pas Moïse, baye pas Jésus. Baye bisi Jésus. Yesu tomoni oza grand maître de maître. Mais tozo mono tango na ministère no tango ye ozolobela makambo Moïse alobeli te si divorce. Biso tomona ki mwana mwasi moko ayake pa na yo, il est une femme prostituée. Azaku tu marié, mais tomoni azo coucher na mibali misusu. Biso toyena mabanga to beta mwasi na kufa. Mais tomoni yo yebisi biso lobi kete. Oyo na kati na bino atikala kosala lisumu te, yenda zwa muta libosa zwa libanga abeta mwasi na elonga panze mutu. Tomona mutu moko ta bima place wana. Oyi ko bloquer biso. Yebisa biso juste ozo autoriser moi ça la kindumba ou bien ozo autoriser loi ya Moïse ici le divorce. Yoka siko Jésus. Batuni balobi bongo eloko etali lettre ya divorce. Pasteur divorcé. Yoka ngai. Nazo yebisa bino boyi. Bino ba pasteur divorcé. Nazo yebisa bino ndenge ka boyoka ngabe mungongo oyo boyoka ngo mukolo bokufa. Aucun pasteur divorcé entrera au ciel. Je répète, nalingi bo machelanga volume. Aucun pasteur divorcé entrera au ciel. Spécialiste à pornographique. Yom to sala pornographie na mutuka. Nazo yebisa yo, tu n'entreras pas au ciel, ce type-là. Yoka. Bible lobby boy, Jésus a lobby. Tant que tu n'as question, hier sur lobby ceci. À lobby, Moïse appelle ça qui bino lettre ya divorce. Appelle ça bino lettre ya divorce parce que bino bo poussa kaye. Bo tungi sa kaye par rapport ya soki mwana mwasi okangi mwasi na yo. Bazo lale pa mobali mususu. Bazo bimane pa mobali mususu. Soko kangi ye. Moïse a lobby oko divorcer na yete il faut limbisa ye. Mais tangu bango bandi ko sala Moïse pression babi pas question. Moi si na ngai na moni na mobali mususu na divorcer te. Nde Moïse asala ka bango lobi soko kangi mwasi asali en prostitution kindumba na ndako libala esengeli o répudier ye o divorcer na ye. Yango siko ba memela ki Jésus preuve wana po ba yebisa Jésus ke yo pe sengeli o teya ndenge Moïse ateya o soutenir di divorce. Yesu alobi boui. Alobi. Ba yebisa na banana question. Pourquoi donc lui dit-il Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce?
et de répudier. Il est répondu, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Mais au commencement, il n'en était pas ainsi. Hein? Il a dit au commencement, il n'en était pas ainsi. Cela veut dire quoi? Jésus a interdit les divorces. Bango batali si Jésus sengeli o divorcé et sengeli to divorcé pour basi na soto mona bango na mibali misusu. Pour Moïse déjà appelle sa biso autorisation. Bango yeso ici bango lobi soki Moïse appelle sa bino autorisation na parce que bino bozaki mitema makasi bo poussaka ye mais boye baké au commencement il n'était pas ainsi. Maintenant nous rentrons au commencement. Au commencement c'était quoi? Au commencement il n'y avait pas les divorces. Oh Ève ba betaka biloko pas serpent. Serpent azalaki un reptile te. Serpent azalaki mutu. Donc Ève avant ba comment na da yi wa sazo yi da biloko na ye. Oh. Nyoka liaka eti. Nyoka azalaki mutu. Azalaki lokola mobali. Azalaki na nzota ki mobali. Tangu femme alobi ke ce serpent m'a séduit tangu zamba tunaki. Oh, le mot séduit vient du mot suyer. Oh, séduire une femme c'est quoi? Kodameye. Papa. Comment moto nzambe? Eza ko liaye. Balobi, le fruit, Dieu nous a défendu de ne pas manger le fruit qui est au milieu du jardin. C'était un langage. Le fruit qui est au milieu du jardin, c'est quoi? Bango balobi, ba témoin de Jéhovah balobi, ba pomme, je vous maudis. Combien de pommes ngana liaka awa? D'ailleurs, qu'on a tout na tongo, na tigali mutakalate. Est-ce qu'un fruit peut séparer l'homme avec Dieu? Est-ce qu'un fruit peut séparer, peut bouleverser les plans de Dieu? Raison pour laquelle Caïn n'avait pas la révélation. À quel soit le sacrifice, il y a un fruit. Mais Abel a dit non, ce n'était pas le péché que nos pères avaient commis. C'était l'acte sexuel. Et Seigneur a pardonné par le sang. C'est pour cela Abel a Asopi Makila, qui typifiait la mort de Jésus-Christ, a versé le sang à cause de ses péchés. Vous comprenez, papa? Tababi fruit qui est au milieu du jardin, ce n'était pas la pomme. Pour pomme, tolia kango utaragoma. Netolia on attend. Papa yo lia pomme tira bulungu. Pomme là à l'époque ils avaient longo là-bas, on commence à confondre là-bas, on est miso. Ouais puis pomme mango kasi ça. Et comment pomme vert? Si ko pomme vert on lia kango te. Kasi c'est nguya laisser lonzamba longo là yango. Oh non! Parce que l'eau que zo boma batunza moti kango te et c'est le péché dans la continuelle. OK, si c'était les pommes et c'est là qui pomme voilà ti le tonga pétrole yango te. Pour vous dire que le péché qui sépare l'homme avec Dieu, c'est les rapports sexuels, l'impudicité. Si nous avons bien, banda fika et kindumba nzamba inayo. Taba ezaki langage codé, le fruit qui est au milieu du jardin. Or, la chose qui est au milieu du corps, c'est le sexe. Entre la tête et les milliers d'années. C'est le sexe, c'était ça le fruit. À liakiye. Tant on a lié, à déverger, c'est ça. Il y a un moment où Jésus-Christ a ici au commencement, il n'était pas ainsi. À ramener mon père, au commencement, malgré tout, Ève avait commis l'adultère, mais il n'y avait pas le divorce. Pardonnez ta femme. Pourquoi il y a eu le pardon? Si la femme a commis l'adultère, pardonnez-la. Ne le répétez pas. Il faut pardonner. Si tu la répudies, Jésus-Christ a exposé un péché de l'adultère. Ça veut dire que tant qu'on exposé bongo yo mobali, moi si wana fa bale sengele mobali yo kufa. Pour Bible le bien on a Romains chapitre 7. Il faut mobali anasani akufa bon. Oui, pour ceux qui moi ça na keko bala a commis un adultère, un divorcé. Oh, tout homme qui marie une femme divorcée, il ira dans l'enfer. Vous êtes des adultères. Vous comprenez bisika makambo ezali. Yango kote na zo ba ke ba pasteur wana nyoso baza divorcé. Lokola ba exposa basi na bango ba kende okoma ba diluteur ba ko kende lu felo sans matata. Quel que soit ba Jésus bazo loba, il ira dans l'enfer tous ces gens-là. Bazaba na nzambe te. Pardonnez vos femmes. Moi si vous sala ta ndumba te, ka comportement na yo ko changer au boyi. OK,
oke bala mwasi mususu okomi divorcé okomona bokonzi ya lola te. Bible zoloba aucun impudique, aucun adultère, aucun divorcé n'entrera au ciel. Ce que bisanga lola nini ba okota. Kuna na lola kuna bandumba bazalaka te. Yango nazobisa o papa, yo oyo bali nanu te. Tika kopesaka basi ba promesse bi pesa pesa. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Au bon délité. Au tout ni moi si sur azaya vino sur azaya vina yote. Au weleli parce que olanaki maquillage, olanaki ba sili lokola misu ya niaou. Po so moni moi sa sili tala niaou misu na ye. Tala na moi si misu na ye. Moi si oya che ba sili na misu ya niaou bazaka ndenge moko. So tali moi sa che a se farder longi. Tala na museleke te, mutu rouge. Tala nde museleta zakana ba biloko. Tala sko ya moi si wa tie ba crayon ndenge moko. Yo landi wana obaliye. Ah moi so kitoko, moi si moko classe, ayebi atanga mingi. Oke na ndako, bo bandi ko beta na ko swana biswana. Obiti aza moi si mabe et sengena divorcé. C'est fini, tu deviens divorcé, tu n'entreras pas au ciel. Ça veut dire pour entrer dans les mariages, il faut d'abord demander la volonté de Dieu ce qu'aza moi si yavi na yo. Vous entendez papa? Parce que là on est ça la on a côté la spiritualité, na bimi ce qu'on a Bible muke to côté ce qu'on a spiritualité. Tokoba. Papa pornographique. Okelu felu. Oboya mwasi na yo. Mwasi bobandani na passe. Olobi ke ote mwasi oyo nzamba tali singa za mwasi avi na ngata za ndoki. Okendelu felu papa. Obala protocole no église. Yo chantre. Yoka. Oyembela biso awa o lilo ba bonganga na nzambe. Oboya mwasi na yo yo na ngazo souffrir kuna. Okokendelu felu. Nazo ebiso. Yo prophète yo, obeti moi sino bazé mi balé longwe. Boko kendelu felo za divorcé tika Bible. Muta osalelo za nzambe te. Ngape na sala nzambe pas sala ba miracle. Landa chez biso mona ba miracle. Je ne peux jamais être divorcé dans ma vie. Papa, yoka sikoyo. Eza na ange moko ajeraka mabala. Ba ange wana bazali na classe ya baza ba ange te bazali ba archange bavanda na deuxième monde angélique. Musa na bango zalaka nini? Papa chic, koto ozomona ke batu babengaka Yesu amutema mabe. Yesu amutema mabe te. Babiso nde batu to amitema mabe. Oh pourquoi Yesu batu ebele ba okena lié du tourment, ba okena lié du tourment parce que baza batu mabe ba yokaka te. Ozomopane. Nzamba pesi bango loi, balingo tosa loi te. Bakei. Problème nini ezali? Tango mobali amoni mwasi. Comment na moni mwasi asepeli na ye. Tanga asepeli na ye bakomi banani? Bami. Wana bakomi nanu ba amoureux te, bakomi bami. Ofanda na fanda ka be ona banda otalo bakomi bami akomi kotala ye mwa masolo. Oui koya. Siko ekoma kana niveau ke mobali esengela so makambo sérieux apesa mwasi promesse ya ma tako to makambo yaka. Siko bango ba yeba katenga so na ofungula bango. Omoni mwasi wana komona un fleur. Ah, bofanda ka bosolo la ka les mots c'est fleur. Natali yo na mono na ba critère ya mwasi nga na sepelaka. Na moni ko tambola inde bien te fo famille sa ni eye bangai. Na sepeli na bala yo okoma mama ya bana na ngai. Na pesio promesse na kobala yo. Ozoka papele ko na zoloba. Na pesio promesse nini na kobala yo. Okoma nani? Okoma mwasi na nga. Fleur na kobala yo. Fleur andi magate basi msuba zarate basali mwa sembla ote fona raisonner na yeba akeko raisonner. Ah nzambe so aza mwa sala sérieuse alba nzambe na lukaki libala est-ce que libala ngo yango yote nzambe est-ce que mobali yango oyo lingo pesa nga ye yote nzambe naza na posa vraiment mobali oyo to vanda na ye to zala na ye donc biso na ye donc to kabwana te nzambe na lingi penza mobali oyo na sepeli na ye. Ozongo bani papa na tongwa ye inde abengi yo papa proposition pesinga nandimi mobali eloko alobaki oyo asalaki na mwasi ezalaki v asalaki v apesi v tango alobi ke na lingi na bala yo ba ange bavandaka na deuxième monde angélique babimisaka mbala moko ezalaka na cahier de charge bamure bandumbise boyoka okufa be oyoka makambo tala singa matembele ya basi na mkongo
otuni oh nga nazala na fiancé moko ndeni singa basi obosani ba fe osala basi oyebaka te o nga pena na yebi okoma olinga mwasi na papier otanga rutumi nyonso bolingo o mwasi oso na beteka mo oyo eko troubler mutu merci mutu ne troublé mais yeba ke devant Nzambe yo moko se troublé tant kaka yo lobby ba ange ba misi cahier de charge tant ba bisa cahier de charge batali mo mobali tant kaka mwasi aye na tongo andimi kaka oui nandimi ve wana papa automatiquement ba sele bino ka basali cahier de charge ba balisi bino spirituellement bobalani na à partir ya veille tant bobalani na partir ya veille ba ange ba na deuxième monde angélique bino anase ba déclarer bino bokomi ba marié spirituellement ve et sang ebali sabato omoni oto sala na ba commune wana ezali juridiction mais ve yango ne sang sarabatu tangu basali bongo yo mobali au mona on la black bo vandi une année bo préparer fiançailles na bino après bo bebani tant bo bebani yo bi ke na boyo ko boyo boye bo komi divorcé atoke na na communauté bo komi divorcé mais bo za divorcé spirituel vous comprenez papa yango monaki Joseph tangu ange tangu ayoki ke mwasi na ye fiancé na ye azui zemi o ye atikali na ye ko lala te alobi mais papa mama zemi yango zu wapi oh Saint-Esprit nini tobima na hotel nini oh tobima te oza moseka na moseka bitika lukuta ozui zemi abi ozandumba apata lelo esi esili akei ona boye Bible lobi ki aboya ki ye na secret mututa yebaki mais ange wana talaka mabala alongwaki na deuxième monde angélique akiti ayebisi ne répudie pas ta femme alobaki te que ne répudie pas ta fiancée boketanga alobaki ta femme mais juridiquement logiquement babalana te légalement na l'état oh boy babalana te balaka ba fiancé mais ange abengi déjà Ève azali mwasi ya Joseph. Pourquoi? Parce que dès au départ babalana à travers le vœu. Ça veut dire que le vœu ne kotisaka mutu na kati ya mariage tangu yo olaki mwasi ke nakobala yo mwasi andimi vous êtes mariés. Soki yo olobi na boye okomi divorcé ya on a dit que ba pasteur wana il n'entrera pas au ciel parce que baza ba divorcé soki nzamba boyaki Joseph a comme divorcé bongo bango ba leki Joseph c'était un homme oya bala mwasi oya mema nzambe na libumu nzambe kuta boy ba comme ba divorcé bongo bango pourquoi ba comme ba divorcé ata ba bondeli pona demo atosi bango engi oloba te ke baza ya nzambe non bazali bato ya Matthieu chapitre 7 21 nzamba wanga na bango. Donc, tous les pasteurs qui sont divorcés, tous les pasteurs qui divorcent, yeba ke ba anjouana, on va dans le deuxième monde angélique, ba ko pesa rapport mu ko ba ko kufa, ba pesa pas Jésus. Tant molimo bango ekende ba cha wana classe ba divorcé, ba ko ko zika. Bisika papa wimbazali. Voilà, tokomi na suka émission lelo bande ko balandi bolimbi sanzo te dérangement muke na bandi la prochaine émission toko zala na mama kasi mingi. Merci na prophète Ezekiel, numéro de téléphone et puis mot de la fin pour cette émission. Voilà, numéro de téléphone. Merci d'abord Bozoko féliciter Bisso. Numéro de téléphone est Ali plus 243 81 61 96 772 plus 243 81 61 96 772. Et ça numéro à WhatsApp benganga 24/24 na koyamba yo soko bengingo moni na zuite tindela ka voice bapel peso kote belé na ko répondre yo nazali mwana musala na bino mwana musala ya Jésus les moindres de tous. Merci. Voilà, bandeko balandi, merci na batutu bazali scotché pour une émission yo Police du Star. Merci mingi na Enoch Mata pour la réalisation kitoko assisté par Moustapha, hein, la personne beauté Iska Ozami. Merci na Jonathan Moukadi. Merci à tout le monde qui aime bien cette émission Police du Star. Mesdames, messieurs, je profite encore pour dire un grand merci à nos sponsors, Maman Daniela Ekombolo, Prophète Ezekiel, Prophète Tia, et puis je pense aussi à Maman Siaramboy. Hein. Merci à tout le monde, merci pour la fidélité, merci pour la confiance. Tukutani bongo mbala sima pour l'émission ainsi. Bozali belé bokota l'émission de partout na pesi bino mbote. Mbote bala nyonso ya Chebiso TV. Oui malamu na émission na bino réponse à nos questions. Yande ko na bino. Na pesi moyini nanga mbote, moyini bonjour, moyini nanga bonsoir.
Chez Bissou Télévision, chaîne oyo ekokani na yo.